Murumba banda longwa na kitambo wana banda kenda tie kukufa maso Murumba te. Murumba kufi pauvre. Murumba kufi malheureux. Beko sundule pa yana kina akufi na ndako par manque de moyens. Tala mutema B. Tala balwaka non. Maintenant, Dabi akufi ma je comprendre. Ça programme en tout cas à la carte de bon sécurité à la carte de et nous avons ça tout nous c'est que n'a problème pas maman on veut maman merci nous m'ajouter Maman remettre enveloppe wana ngabi a partir enveloppe wana aussi ça tout ne doit vous avec la famille tout kani korbima mardi la maman yemo wana il faut artiste ba remettre maman ça publicité bandi maman molifa di maman moko moteur boboto kalele me ba commune baganga kawana si maman disa aider bango a partir ba mbele on a salaka kapa Murumba ndeko ngana ko ta mauvaise foi ya baninga na ye il y a des comédiens ça pembeni maman ya pembeni maman Denise ba maman Denise maman to na muninga na biso afandi te na morgue mais comme ba muni comme ngana za na kati basundula kingana na makambo ya kapa Murumba ndenge bafinga kangai ndenge batsola kangai ndenge ozopana bite maoka asa danger éliminois. Mes premiers ennemis ce sont les artistes dans tous les secteurs. Murumba quand même bazali bato oyo bayana innovation les somo ba Michel Kanka babima ba ebele ba ebele même en Afrique ba copier c'est trio d'Asoufa. Voilà, nous sommes déjà avec Chaka Congo, tous années awa Chaka Congo, tous années awa Boyebi, Maman Olivier Lembe, à ce moment a une responsabilité ya matanga nyonso ya ndokona biso Caporal Murumba wa kuvakia cela 5 mois. 5 mois na Maman Yemo na morgue, je crois bien bandeko Boyebi kolela ya artiste comédien. Il y a des musiciens, il y a des ndeko, baza ya libota na ye. Alors, lelo maman Olive va kimbela wana asugi. Alors, tona chaka Congo wa to solana ito en fait ça la ndenge nini pour que lelo li solango en bref, tu vas le mingité parce que ce de mingi et goya ko casser bato matoi vraiment na pesi autorité morale Brigitte Anani. Merci. Conseil au pesanga na wa gango. Agua Samaton devant merci na conseil. Amouli Mabassa vraiment que oui que je sens aspect spirituel mission no ko bitumisa nga Murumba en tout cas au cause la femme pour tout papi maibela en tout cas c'est quoi le problème au moni souvent dans toutes mes émissions que l'autorité na biso bazali complexe devant les noms le bon va quand ça capata maye les bateaux na succès va ça ndengo mais non exemple moi ceux qui vont encadrer, on pourrait trouver beaucoup de solutions. Les lobbies, vous savez qu'il y a UNESCO. Il y a UNESCO, on a bien. À partir on a ça là, les mêmes communes baganga kawana. Si on m'a dit aider bango à partir bambela on a ça là. Mais les lobbies mbela ngo eketi na gouvernement a basu contact avec l'UNESCO. Basu comment vraiment politique sociale artiste. L'autre na UNESCO toujours préparer réunion le nga so la ke ba konzi na ke na passe dans na muta passe mais nga d'abord baninga nani kapa Murumba ndeko ngana ko ta mauvaise foi ya baninga na ye ya biso baninga na ye pour les lots qu'on se le dise il y a des comédiens ça pembeni maman Denise. Par exemple, maman Denise, maman to na muninga na biso afandi te na morgue mais comme ba muni comme ngana na kati basundula kingana na makambo ya kapa Murumba. En tout cas, ndenge lobaka ke
je crois ezali reconnaissance à ça na Chalamona et fouti. Et fouti pourquoi? À l'occasion 40 jours ya Maman Chalamona to là qui na Fatima après toke Négropole. On a dit bien côté mon lobby base comédien base la Maman Denise to Maman Olive. Na évité. Non. Maman Denise c'est l'actuelle présidente la première dame. C'est Maman Denise. OK. Mais Bazana soit ba comédie basé à bon terme avec Maman Denise. C'est un problème. Parce que lelo Maman Langai Claudia, Maman Bondo de Zélie, Maman Cotine Reine, Plafond de Reine. Au moni tabaka na bareno wana. Yves ndenge ba finga kangai. Ndenge ba chola kangai, ndenge ozo pan bite maoka asa danger elimwa. On lui a pris ça va continuer. Moi on va aller ça la kawana to encadrer. Mais mes premiers ennemis ce sont les artistes dans tous les secteurs. Murumba quand même bazali bato oyo ba yana innovation. Les gens ba Michel Kanka ba bima ba ebele ba ebele même en Afrique ba copier c'est trio d'Asufa. Tane la bunda qui pona kozonga na 34 ans. On a remercié Papa Gentili Ngobila. Il fallait manier ba comédien ba aider ba zong sur la scène. Mais na ba zongzing. Yves en tout cas non, la petit Papa Aleka Mbe Mboto Bazali. Papa Aleka Mbe oui, artiste. Le seul où a sorti la Papa Kapo Mumba c'est Aleka Mbe. Mais l'Obama qui Chaka Congo nde azali auteur ya mort ya Papa Mulumba po osenga ki aya ki tchasa ba pesi mbongo ya ndaku Chaka Congo a négligé ndeko na ye pour déjà bo futa ke ba konzi wana ba yokela ka batute nga na yebisaka bango. OK. Tozana Papa Eboma. Apesaki ndako na Kinkole. Instrument na Kinkole. Pour permettre bon chaque week-end babeta kawana zoko pan. Mais ba fana bi été. Afana Kinkole été. Deux. Parmi bato bayaka na makama Baptiste bakota na Baptiste. Parmi JB Masamba. Beko diaboliser ngai et pas Murumba. Kinga na lia mbongo na ye. Na lia mbongo na ye. Murumba même tango makale gbogo yo makale gbogo. To kenda ko lukele place nani na homme de verre ya nina eten se wana anwa fani na tanda dozwa to régler situation na ye. Murumba banda longwa na kitambo wana banda kenda tie kufa mwasu Murumba te. Murumba kufi pauvre. Murumba kufi malheureux. Beko sundule pa yana na quand le fungula. A kufi na ndako par manque de moyens. Tara mutema be. Na tara balwaka non. Maintenant, dabi a kufi ma je comprendre. Tala mutema mabe na biso ndeko na ngai mutu nzamba pesa li kabuna ye même famille ya Kabo Murumba batambola ki na ba hôtel de ville ba kutambola tambla pour Murumba parce que suite te le bango mo facile ce qui se fait oui naza mabe na ngai mais en tout cas moins na ibisa yo Yves que à sans danger na bossa na likambango te. Mtu oyo apesaka nga courage d'abord c'est Maman Chalamwana. OK. Maman Chalamwana après nego za chance jour Papa Bolen bakufela jo poza kufaki c'est le sénateur à vie de président de la République Tango Kabila Mutu a edaki ngai koto kunda jo poster na Papa Bolen. Tout est parti de là. Moteur mabe artiste banda à partir de action wana. Yango voilà. Mais Chaka Congo Asbel artiste en danger lobi banda moko cha loboko ezali Maman Chalamwana na matanga pe non disons na messe ya Maman Chalamwana ndepé aux solution
pour un de biso Caporal Mourouma. Mais oui. Ben une chose, tous à la tozonga wana. Mais chaque Congo lelo tu remarqué plus na ba activité na yo olingaka mingo zala ka yo moko. Wana eza hein ba to pe baza moi libanda na onde bazo ba ope bazali ba proche ba longa plus nde bazo beta masolo. Non. Na kati ya asbel na yo olinga ozana ba tout na ozala yo moko. C'est faux. Tant on a bandé Artisan Danger. Namonaki bandinga jet depuis jet. Journaliste en danger. OK. Bango la panga conseil éviter ko tia bato belé na kati. Est-ce que yo soka sango que Artisan Danger lembo ba bato? Parce que toyebi esika ba artiste bazalaka côté à gérer sa mongo ezalaka toujours na milelo. Ça demande pas beaucoup de gens. Papa Socrate, Gaëtan, Vandale, prenez seulement tout l'essentiel. Exemple, tu vas Mikanda, tu vas projet, tu vas tirer Mikanda, tu comprends? On a tout un peu de retard, nous sommes à la Kiawa. À la Kiawa. Eh bien, vous avez un programme, comment ça va se passer? Alors, au moins, on a réussi à ça en danger. Na vendu ça structure. Mais maintenant, c'est des moyens qui me manquent. Même avant, il y a des détails à cabinet, il y a des sacs des Arabes, à Congo. Il faut quand même, il y a déjà plein de gens dans le bateau. Au départ, on a dit que normalement, même le Premier ministre honoraire, Papa Bilo Djibara, on a fait ça en bilance. Parce qu'il faut, Bilo qu'on a fait ça, on a pembeni. En bilance, exemple, Tobiar, Bakiti, Bilo, monsieur, vous comprenez? Et on a déjà appel. Batunza malamu baba analyser ko edaka biso babe yango na carte d'association unité de production moi eloko moko et produire moi quelque chose c'est pas tous les moments tous les jours tout ça va conduire justement c'est ça mais tout ba match à la mona la foot maintenant qui na mo ya caporal le bama koto ba tanga jibe masamba koto ba tanga chaka Congo koto ba tanga ba artiste non tala na préféré pas nganga susu biso monde de la tête oyo ya bilamba ya ba université de Kara. OK. Kasi yango beaucoup tellement maman Olivier yango beka opesa université de Kara yango siko moni mikolo komi yango makambo susu to mo beta yango Kara komi quoi rouge kaka en général Henri Dina moni yango te ba komi combat. OK. Ya dona kata combat. OK. Oyo ya ba Sida Rais. OK. Na kasi komi Henri Dina. Non. Vous comprenez? Tout le baka vérité. Ngana zali artiste. OK. Ba musu ba yana ba artistes sont pas des artistes. Bazo dia si ba artiste. Exemple, a toujours que ne Sokoda. Dernièrement le besoin d'un conseil d'état. Tokenda que si que ba artiste mais bato otangi beti bashima basanga na mona jamais et si que ba artiste ba ko bunda ba artiste. Et ce sont des gens bazo utiliser comme artiste, bazo moyen na bango ko dire c'est artiste, mais là on défend les artistes. Lelo Murumba ba pesa fausses informations. Même ndeko ya Murumba qui ne découvrir ngo Guinée. Abia vient na commissionnaire oyo bazoki ndako na kitambo ndoko yo zaki no kamba ba kimangai bata hôtel de ville parce que ngobila misaka mbongo. Ngabi mbongo wana on a fait la réunion avec la famille. Boluka ndeko moko teka tango ba ballon à tombola et puis metaka na kolia. Ba kimanga ba kezo ndako cher grader sida amo benga na Murumba. Mama Tchara mona tanga kufi. Non, pour qu'on a profité. Oyo ka sangoke. Ah oui. Au monde de temps wa Mama Tchara mona. Na ner. Et je vous misemo wa bimako bakima kimati. Nous sommes baganga ko ganga. Bija nani otote moral ese na cause. Sandra Bumba, mon amour. Aniston. Ndeko na ngai. Mo baganga wana baganga na simanda quoi. Ce qui est comme quoi, on va utiliser moi. Ngama na kendaka passe ba ninga. Mama Tchara mona même tango auti aner wana tango tuyena ndako. La maman m'a remis une enveloppe. Abi papa wa très nécessaire. Même tango kufi. Ninga na sofaki so na matanga wana. Baba inga la cinquantenaire que famille ya Mama Tchara mona bake ko bloquer corps bimati. Ah oui, c'était ça. Dès na bengi maman Angel Kanam, na bengi papa Kouni Machala, né toqué la cinquantenaire.
auto remercier intervention maman Olive des scandales aux même jour au bazo bimzo match à moi la famille pour bazo qui réquisition déjà yango mon la déjà ko umela ki fallait réquisition ba longulango jour 40 jours toke da Fatima na messe après Fatima toke na Nécropole on a remercié baninga na ngai ba waze kwa karma pa manda legi na jide to la kuna après toke Safari Beach et si que la moni maman wana Yves aza simple mona zaki na likolo a remarqué ofanda na se wana a kiti sika Baptiste bazalaki ikosulula na bandi kolela mama yete amoni ngamba moko songi pe komi a revisa ba manda ya bianga papa Sakako ngaka yote a lobela mabela matanga lutumba oya na lobela ka mabe ya manda ngama mese eleka mama ti aleli mama likambo ya mitweli ya basanté ya artiste bino ngana osala ngote soki bino mo bandi ngana akopene bino nde doléance place wana eza place ko profiter nga mama koza na moninga na biso moko asali 4 ans pardon 5e mois na morgue ayi papa c'était possible mutu na morgue ngabi oui nazwi appareil na bezwi image maman Angèle Kanam on appelle si maman Angèle Kanam en tout cas merci maman nde alaksi mama en tout cas papa na mama mukela za nango na kosunga binde yaki samedi samedi dimanche lundi mardi babenga la poko lobaki yo oui mange kana bengaki tala ndenge batambusi biso bakonza mboka oyo ti lelo bana dossier kenda na ba ministère na hôtel ti lelo sans suite nde mama remettre enveloppe wana ngabi a partir à enveloppe kaka aussi ça tout ne do tout ça qui avec la famille to kani korubima mardi pour la maye mona on va voir ce qui trouve c'est mais quand j'ai maye ma pas des artistes après que kunaye à pour le moment là na Kimberly ko futa de boulot si on comprendre qu'en tout cas il faut artiste ba remercier maman et ça publicité bandi maman Olive adi maman moko moteur boboto simple en tout cas maman nzamba pambola yo je manque de mots parce que respect au pesa kinga mokulu wana elekela kingai abianga papa Sakako que je comprends azomi le papa Sakako ngana teka makala bambala banini ba na zo ali maman moko ayima bebele yango monike yango il faisait des caras bato moko te belé il faisait des caras que toko senga kaka na artiste dernier hommage oyo toko sala papa Mulumba ça sera mardi boya to pesa moninga na biso mota suka. Il paraît que ça $10,000. Est-ce qu'il y a un bon ou des autres de bino Baptiste et Zalaga bon bimi comme en famille oh Baptiste il y aura pas des autres de Zalagate. Ah bon? Pas des ordres et Zalakate. Je maîtrise le secteur lobby to terminer. On a ce qu'on a qui me faut de boulot. Nous sous to terminer qui lobby tous les programmes. Tout est logo vos familles. Oh moi ma baie de consolation moi ni business to lobby. To aussi ça qui a maman mbongo maman pesa qui en tout cas yango to kundla kapa morumba. Chaka Congo maman mango yango. Il y a obétamment solo il y a 10% était 5%. Papa, na lobby. Il y a créé le sous problème. Non, on bolo bagala la communauté. Famille totale là. Yo kanga famille mon famille te. C'est mon famille. Ils avaient des marches ngana sali. Mais babite que non, il est obligatoire non. D'abord circonstance de une bongo yo, ndeko nanga ya pourcentage ani. Il faut pas on ya monter mabe, mais bateau va traverser les dossiers. Il faut quand même qu'on motiver bango neti na ebisedi piloger mon mboka. OK. Papa Socrate. Leki na ngai nani Myriam Ngele. Non, même à tellement maman il travaille tout le monde passe. Dossier mouruma et comment humiliation hein.
Non. Normal, même le désormais, il faut tout ça, un protocole d'accord avec les familles. Parce que c'est un travail de fond. Si vous souhaitez un parapluie de penser dans le ça demande des moyens, il faut son message, de crédit. Tout ça, que nous avons tous partenaires dans Malamu, papi me baibelanga. Vraiment que la PCP Premier ministre, la Miss, pas aux alliés, vraiment que nous avons pas. Ah, prophétesse Anne Baba, maman Anne Baba, en tout cas, on a la carte d'Australie. Maman Anne Baba, en tout cas, merci, Ndenge, Tchangami, Wabondeli. Yango, tout le bien, papa, apporte Valentin Kachiz, vraiment beau soutenir la partout aux alliés. Les gens qui Titina Al Capone, Nebi pour le biango. Mais non, il y a des gens qui n'ont pas de respect. Les gens qui n'ont pas de respect. Na pesi maman Janine Sate, Ebera. Maman Janine Sate, en tout cas, pesi mbote aux alliés. Vraiment que Mira Kemi na Bové, na pesi mbote aux alliés. Tout le monde a une famille. Bon, je suis une famille très bien. Des arrois, des athées, des années, des athées. Il y a un lobby. Il y a un bien pour le pourcentage. Pourcentage qu'on est égalité. Égalité Moussala et Salami. Tout ça, état de besoin ou est-ce qu'on a un déco. Ok. Ils ont pas. Les athées, voilà, tous voient. Oh non. Tout ça là qui lobby réunion avec la famille. Après que vous n'avez pas mangé le canam. Tout ça là qui les très bien pour le moment la question de foot à Biloko na zo kende ko la Kimbeli à Bolibulu na zo déjà Corbière de Cerquet na zo tika déjà to kana ki to ko très bien pour la famille la kana ngote kili mbongo muke Tchaka Congo. D'ailleurs, il y a un million de mais non, l'essentiel. Non, il y a l'essentiel. Il y a un besoin de l'UNESCO. Tout mais aussi un problème vraiment. Et moi ça va te passer na banda comment un artiste même de renom na suka la ngwe comme kaka ya midelo za kitoko tanto. Voilà, tout na suka Tchaka Congo. Un mot na bandeko oyo c'est souci qui vraiment pour na ndoko biso caporal Murumba. Et aussi artiste comédien à ce moment BLP va s'impliquer qui dans les campagnes mais si magité alors oui ça va on nini atidi normalement il fallait nambongo aux la hôtel de ville il fallait banabaya bon mon moi bimi tout à la comme parce que bana wana parce ba ivoirienne en tout cas il faut ba hôtel la papa la bango mais ba yakaka en tout cas encore na pesa isho kokombo te pas zali maman Sylvie Bongo maman Gel Kanam Sentino c'est maman Olive en tout cas merci parce que na moni mukolo en tout cas ozebi passe na monaka à part ça tozo kende na Sokoda de l'assemblée zali tous l'ensemble na ba conserver culture to yeba ko bongo sa culture na biso pour votre information c'est samedi 40 ans Grand Calais vraiment to remercier maman Claudia Sassou. Parce que il y a ça qu'on ne peut pas caler, en tout cas, merci pas aux alliés que au salut pour la coco na yo, tous à la samedi na cimetière à Gombe, après tout que messe, après tout que na hôtel du fleuve Congo. Voilà, numéro de téléphone Tchaka Congo. Un mot d'artiste est dans le lobby. Nos artistes Tolingana. Ainsi comme tous les artistes quand ils sont en danger, Tolingana. Hein? Motunangai, Ans Luzolo, vraiment merci. Jamoulaï, merci aux alliés. Que nous avons pas mon labino, mais ça que Liboso, tous ensemble, tous en margué, qui nous qui sait côté ma casse, dans ma milieu artistique, mais nous avons la solution en tout cas. 0043 81 657 0958 0043 9 92 30 43 41 puis tout semblé aux aranangots. Koko sur la femme pour tout, maman espomo situ, maman espomo situ na bike, nganga mingi, bole bangate, ngana bakana misonoka, que yeko za bangi nganga tebe akubinga kaka molongi. Tika nzambe abundela yo nzambe abundela biso en tout cas, wala kusukisa maman Olive Lembe Kabila en tout cas maman Royo matondo mingi. Voilà, merci beaucoup maman Olive Lembe. En tout cas, na motema mala mozalaka nango na compassion immaculée ndinga na benga souvent. Je crois dans l'autorité en Boga
va faire confiance. Parce que ce Baptiste, toi, nous sommes des jaloux. Nous sommes jaloux, vraiment, jaloux. Jaloux, vraiment, tout ça, trop na bis Baptiste, na mutu, ana di kamunza ma pesa ye. Zela beta na yo, il y a des mots. Ba pesa 14 jours pour foutre mbongo ya Afrique du Sud. Nzoka maman na biso na biso na France wana makambo ingo za na de toute façon bon. Biso to komina batu ya anniversaire de Kara Kabetoko Kamunoko. Merci. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Dokutani Balasima. Merci Pierrot Mazalanga derrière la caméra. Bye bye. Mama, if love is crazy, love is funny. Mama, if love is crazy, love is funny. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki baoyo batambola partout baluka badelivrance bamatana baavion bakenda partout badelivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki badelivrance babiki bino moko botala batémoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na bablocage baporte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami nasombi dendaki bapasi na nzoto esili changement ebele salami na baaspect nyonso nzambe ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi nayokota na YouTube nakotani na Ozana pasteur Moïse abondel mpona bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigner monene na nzambe Ozana oyo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badekaraki mwana comme handicapé aloba te na etango naye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komiloba naye kotémoigner monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème mokanda to repose nazwaka barégi na baraison moko ezata na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner monene na nzambe ya Ozana oyo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille nde mama Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala bazana banzela benfirmier bendicapé buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na $1 na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga bazana bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata baza na bonne éducation nzamba alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba
Merci maman. Oyo apesaka pa ba ofele atiaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzilia wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la vue oui donc elle a besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokilité mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate, on se trouve dans mon big. Yango JB service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc à longo de biso pili ya makambo et ça qui 40 jours mais au comment on a contenir ça dit 6 mois. Papa Julien, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la photo? Place il y a série, il y a Kochabilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service.